kanda yango toza ko continue ko lobela awa bande ko na ngai nalinga ko loba ete ba makambo nini oyo mama ani yo yebi eyesaka ke bato bakomi na kanda mususu ezali vérité touti kolobela mususu injustice mususu racisme mususu jalousie nde wana mtu donc mutu ayoki ete injustice moko eza koleka awa epuis epesi nini epesi ekanda ya sikoyo bato basalaka nini mpo azwa justice na ye wana bon kanda ezwi yo bien mutu yango bien ake asali ye mabe ino yango bon nga na sina moja justice mosusu ezali ete papa mosusu ko atongi ndako na ye awa quelque part amoni ete tika sikoyo ndako yango ezala plan ndenge nga napeseli yango ntango ye kotala ndako yango batongi yango na ndenge wana te alingelaki kolere esali nini ezwi ye awi napesaki bino mbongo napesaki makambo osalanga boye na bosali yango te immédiatement ali ndako yango mpe nyonso adétruire ndako esilaka deja na ntango badétruire ndako yango siko ntango ekoki mpo atonga na plan na ye moko na ndenge alingelaki yango liduso yango ozula mbongo esali nini ekangami saki asima esali nini ematitana ezalaki malamu mpo na ye azanga na maîtrise ya colère ke azanga maîtrise epuis azwi résolution wana adétruire destruction efo esalema na se ya kanda epuis siko tonga ndako ti lelo bana ya quartier betala ballon na lupango wana nini colère n'est-ce pas donc makambo ezali koloba awa ete colère eyesaka bato na badécision ezali ete ozokoka kose maîtrise kutu ata moke te mais mama likambo ezali koteya awa koma koanalyse bacolère oyo soki tokangi bacolère oyo koma eyeyaka na vie ya bato epuis tokoyeba mpe koma tokobima na yango mais na mokanda ya la vérité kaka tokoyebela nzambe alingi nini kosena koma kobima Yesu, amen. ebele kosena colère eza koloba ete mutu azalaka na kanda mingi mama ni bible elobi ete mokanda ya prophète soki omoni mutu andenge wana pusala mosika na ye kosasosie kutu na ye te kozala kutu kamarade ya mutu akanda te bible eza korekomande yango parce que yo mpe okoma bible ngai te bible ebakisi parce que yo mpe okoma contamine okoma mpe mutu ya nini ya kanda bible eza koreconnaitre ete mutu ya colère aza na esika moko te na vie estce oza so na baexemple so okoki kosipote liloba ya nzambe eza koloba ete colère ezali eloko ya mabe colère ezali eloko okoki kozala na pembeni na yango te ya mosusu racisme mosusu muno oyoki ka mino racisme moko esalami wana bo moto epesi ye kanda ou bien tozwa na kati église ou bien bazopona bamosusu bamosusu bazokipe bango te obien apesaka dimi te akomina mosusu apesaka mabonza te mosusu fale opesa ye position moko boye fale akoma ata diako olingi kopesa ye yango te mpona bato ntango bazomona bazopona kaka bato mosusu ale bato wana kanda epesi bango kanda ngai nawumeli awa vraiment ni promotion moko nazozwa te naza kaka un simple membre na kati église oti sikoyo donc epesaka mpe kanda mais vérité ebimi wana par exemple adécouvrir vérité na ye n'est-ce pas epuis epesi kanda epuis kanda yango siko conclusion ya kozwa na kanda wana ezwi ye parce que bazokopesa promotion te soit na mosala soit na église ndenge olobeli na likambo oyo ayebi ke eza ya ngai mais bazopesanga te jalousie baza kosala jalousie bato wana application ya colère nini eyelaka bango non kanda ndenge tolobi suka nango ezalaka kaka oba mosusu dega esalama kaka alongo église wana ou bien koswana ekoti kobunda ekoti makambo nyonso wana mpona nini kanda esali ye nde siko bible eza koloba ete mutu ya colère soki omoni ye kima ye kozala na pembeni ete kosasosie na ye kutu te sikoyo na église omoni mutu ya colère yo mama mondimi qu'est-ce que tu peux faire bon
kolakisa kande yango mpenza te obi oteyi ye kaka obi ozotia ye na bapriere peut-être kokochange ye naye te soki oza na ide mosusu yo okopesa ngai yango kana moni nde place na ngai na kozongela bandeko bozali kolanda parce que tokomi na point ezali ke makambo elingi ekoma mpe komplike te okokoso ya sikoyo bible epekisi tozala na pembeni ya bato bazalaka kanda te sikoyo mobali yango ye ya yo na ndako na aza motu ya kanda soki ayeka wenga akomaki motu ya colère mal à l'aise trouble fete ya koti esikoyo na église mpe oyebaka colère bazali comment tokose maîtriser devant baza colère et comment liloba nzambe eza koloba te tokima bato wana toza kutu na pembeni tosasocie kutu na bango ata moke te nde place oyo bandeko nanga ntango toza kozwa repos ya liboso ntango tozali kozonga ngai lempresaro joakim eza mwana na aide ya bible tokotante mpe kokota sikoyo na mozindo comment tokoki kosipote likambo ete keba kovanda na pembeni ya moto akandakanda keba mpe kosasocie na vie ya moto akandakanda l'impresario Joaquim eza mwana kati na émission oyo ya la vérité ndeko nanga tokende soki kozwa mwa sikre mso totala bandeko oyo ntango bakobinela biso kobina to nini nayebinaka te mama ani nini yango olingi kolakisa biso naza nango na table bon totala mayebo ya yesu sikoyo bandeko bakobinela biso tolanda bango sikoyo merci mingi bandeko kisante n'est-ce pas bango wana mpenza ekona biso aseasi bane baningisa mpona biso sikoyo merci mingi tokenda kotala koma bandeko ya Christ Apostolic Church ya Kisantu bakoningisa biso na mayebo oyo ya yesu n'est-ce pas halleluya wana na banza avant tokende kozwa repos na biso bandeko balanda biso te boza obje bobekisaka bande na biso na nimero nini mama ani na 081 089 12 74 merci mingi avant tokende na repos na biso na banza mama ani tozali koloba ete injustice eza koleka partout na mokili oyo eza kosala ete bato baza kokota eza koprovoke colère ya bato discrimination racisme séparatisme eza mpe biloko eza koprovoke ke bato bakoza na colère parce que olobi ezamaka macolère mais sikoyo tokomi koya na susi ya koyeba nini yango eprovokake moto akomi na kanda nde babiloko ya minene tolobeli yango oyo kofunda bato songisongi nyonso eza na kati awa okoya komona ete bible ezali korekomande biso mpona tuna yo koma okoki kosala sikoyo na église omoni oyo bazokopesa promotion te na mosala promotion eza te na karte injustice bamakambo ndenge na ndenge koma okoki kosemétrise mama ani olobaki te oza na solution te ngai alobaki ngai mpe te tokotanga na biblia bandeko baoyo bazali na pembeni ya biblia bokoyuti okona kotala na mokanda efese 4 kaka nga naza korekomande bino na mpoko ya lelo epuis nebokele tokotanga na Genèse 50 soki okotanga na Genèse 50 okende okuta place balobela un pour un dent pour dent bato mingi bakanisaka te na ntango oza na colère likambo nyonso na epesi yo colère landela yango kaka babezaki mwana yanga mpe fonakana ya kobeta ebongo soki tata wana azalaka tie yo wakobuna na ye bakokende kobukela mino kuna nde place wana oza komona ete mokanda ya Ephésien elobi ete kozwa décision na se ya kanda te précisément na 26 27 na Ephésien 4 mama ani soki oza na colère keba kozwa nano décision te ezala na nini na maîtrise wana première solution deuxième solution mosusu ezali awa keba
Proverbe ezali koloba ete la parole douce apaise la colère. Yeah. Waza na Proverbe 15:1 nakopesa ino référence biblique nyonso oyo. Proverbe 15:1 eza koloba ete mutu na ntango oza na se ya kanda maloba na yo maîtrise yango. Même si oza na raison na likabo awa toza koloba colère toza koloba makambo raison te makambo to mpe ezali te toza koloba ke émotion na yo ekomi à l'excès tension na yo esi emataki même na kati ya raison okoki kozwa pe tort. Yango wana recommandation mosusu na ntango oza na colère sala nini kaka Jésus ntango ayebaki makanisi na bango oke bakobangi mabanga asali nini adesizaki nzela ye mosusu mosusu na